bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman Elianit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez malamu. Babino mamile ça va, tout va bien par la grâce de Dieu nzambe à la musibiso. Na malamu nde na ba toujours que kola kola mkaza habitude ete. Na bande pe koloba ke kola les a volonté mais kola de comment moi c'est maman Elianit kola la pesa volonté te. Moto ko kende kola la obandi ko balko luka pongi même kola la pe ezaka grâce. Pour ezala batu mususu banda la kazo tala kama ako kolala te ndeko na tango bisenga bonga bi mama ya solo za na raison pour il y a deux fois quand tu peux dans chambre au lieu kolala ozo kolala te ozo sala ben insomnie o ko pour sembla enzambe na ngasunga ngo pesa nga pongi na lala donc kolala pe eza habitude te donc on peut jamais s'habituer na makambo mukili o te za bongo te mingi la plupart les grâce ya nzambe le tout ça dimanche le 29 septembre 2024 les locaux de ça mon collègue anniversaire personnel papa Nitu papa Nitu Kent papa Nitu Kent mon papa Bokilo ya botamaka le 29 septembre mais personnel parce que aza sona bisote atikapso depuis 2019 wana aza sona mon kilo na bisote eskaza molimo na epe manakimia na kanisi parce que chaque le 29 septembre les altobane ko souhaiter joyeux anniversaire vu que mon amoureux de Marie mon mètre 85 abotama le 24 septembre tel me kangama moyen ki mangana mutu ezate lelo to ça dimanche ya lelo ezana ndeko moko abengi ngai ola na malamu na bokebi nyonso jeune homme mwana mobali garçon abenga pour expliquer ngai makambo oya lingi na yebisa na bino bae oboza kotala ngai mena ko bandana ko pesa merci na bino bae bolinga maman Elianit bino bae boza abonné na Elianit TV ce que ça mba na liboso ndiko kutani na ngai na za maman Elianit la reine mère appelez-moi Kimia qui en kaka maman Nitu Béton ko nango la patronne na baso za mutakanda kotala ngate po sepela na yo na ngai te so poza fanatique revoter kotala ngate po sepela na ngate soko mona za muta motema kokauka motema likundu motema bololo motema ngai lokola biloko soki elali ekomi ngai moya bali yango ezaka susu te so za motema bongo kotala ngai te kotala ngate pardon ngala lobaka na tala matana 5 personnes essentiel les a que soki 5 personnes na batali nga ba capter makambo na oloba message na nga soki est passé wana kanga na sali nini na sepeli alors ce samba liboso de kona kosenga na o s'abonner après ça va ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça va notifier à chaque fois que émission à sika et quand na kati ya chaîne na biso mais en tout cas merci beaucoup na bino nyo surtout au boza déjà abonné dans Elianit TV maintenant au senga la bino so bota ba émission bo partager pour partager ba émission bo partager et puis bobo ça na peut ko liker te ko liker ça ko aimer autant l'émission au liker o aimer so poser un commentaire à cha commentaire problème exact mikolo utu le kaka mikolo mi bale misato na sela kibino émission ya ndeko oyo muto zo sala na mukanda na ye mais alingi ko pesa ye mbongo na ye te ndeko moko mwasi apesa ka ndeko musu ya mwasi mukanda sala nango ko pesa mbongo na zo pesa ye mbongo na ye te tia benga kana musala basani ni bakata ye balongole na musala sikoyo oya benga mwana mobali ndeko ya mobali oyo abengi nga po yebisanga ki maman Eliane ye nene toso baboyi nano eloko babengi mokanda nano azwi yango te aza nango nano te mais eza na ndenge boyebiki ndenge tozalaka bakongolais opistone moninga akende pa ya motu boye asa nini na mwa société na ye okende kosala mosala kuna alors ndeko ya mobali ake kosala mosala est-ce que oba orientaki akende ko sala ba piston akende tolobaka ake ko sala musala et pas akende ko sala musala et pas ende ko na biso muto mangala ende ko na biso congolais RDC eloko makasi mboke lengi ndeko mobali abandi musala abandi ko sala topsa ta komoni ndeko mobali azo sala pour te comprendre c'est bien topsa ka kombo trésor ndeko trésor abandi musala patron te pese kombo Jean-Marie ndeko trésor abandi ko sala musala nini o ndeko trésor azo sala musala ndeko Jean-Marie azana mwa société na ye ya ménage ya ba bureau ménage ya ba bureau ndeko Jean-Marie azana ba chantier na ye akenda ko cha batu po basala ba ménage ya ba bureau
musala nde eza yende kolo musala azwi ndeko oyo mobali yenda tindaki balukele mutu mpona musala na ya ménage azwi ndeko oyo trésor apesi trésor musala trésor asali premier mois ayebi ke trésor aza mokanda te oui trésor asali premier mois montant bayokanaki bafuta na ménage oyo azosala ménage ya babureau place moko te par exemple so asali na babureau ya Saint Denis alongwe wana ake na Aulnay asali na babureau ya Aulnay donc alongwe wana ake po aza na bachantier na ye mpenza ebele papa oyo po aza na mosala na ye ya banini ya ménage alors ndeko ayebisi nga boye mama nitu lokwa na ye eloko ya nzoto te ayebisi nga bi bon lokwa oyo oza nanu boye oza nanu polele ngai toyokana na kobanda kopesa yo 800 le mois na kopesa yo 800 euros ndeko abi problème eza te papa nasala mosala totika bamboka na biso toya na bamboka oyo toya koluka mundu nyonso aya na mboka oyo ayaki koluka moto ayaki mpo avanda kaka boye aza te mutu nyonso oyo tobengaka yango mpo tomboka moluka mundu nyonso toyaki koluka alors ndeko trésor abandi kosala azosala premier mois nde bayokanaki bapesa na apesa 800 apesi nanu 400 habite omoni zo nanu oyo biso nde toza boye bafuti biso nanu te oyo nga napesa kutuka ya poche na nga moko nanu bafuti nga te ntango bakofuta ngai na osala nini na kobakisela mbongo ya likolo boyebi kaka motu aza na position de faiblesse aosala nini akontinue okie mosala deuxième mois apesi lisusu kaka 400 abi omoni naza awa URSAF elandinga siko moto eske mambo URSAF te URSAF ezifuna futa ba URSAF nasala boye yango nazo nanu oyo na kopesa yo mo biso nde bafuta biso après 2 mois après ba 3 mois nde bafuta biso so na zimbo na osala nini na kopesa yo trésor ayoki kaka azuka 400 atie na poche azongi ndako troisième mois oh mais o makamune premier mois au lieu de 800 400 deuxième mois au lieu de 800 400 troisième mois au lieu de 800 300 voilà troisième mois apesi 300 ne la bisi bino ki mwana mbala lobi maman position de faiblesse na kende kaka nazo kata moi 100 trésor azo kende kaka musala ngo wana trésor asali na papa Jean-Marie oyo 9 mois ya liboso azwaki 400 bahimbala azwi 400 ya misato azwi 300 ya mine 200 quatrième mois 200 euros sur le 800 papa sur le 800 apesi 200 euros ahabi na ye kobanga te eya lokola mbongo no bombi yango na banque pourtant on a kopesa bambongo na nyonso okosepela trésor alobi mama nakomi kosala akomi kopesa nga 100 euros somba coupon mbongo ne lokola nazobombela yo mona bato alobi position de faiblesse navandaka mpe epai ya grande sœur nabima mpe kaka mpo mobali ya grande sœur talaka mwa mobali kovandaka kaka bongo te mwa mobali fo odebriller kaka alobi mama na 9 mois oyo nasali ne premier mois 400 deuxième mois 400 troisième mois 300 quatrième mois 200 cinquième mois 100 sixième mois et le côté septième mois et le côté huitième et le côté neuvième ce que explication zo pesa nga yoka lolemo ya mwana mobali et puis asambelaka nga nasambelaka natiaka 1/10 na ngai kobanga te ozomona ndenge eza boye basociété oyo bakoma futa biso après 3 mois nde baofuta biso mwana mobali alobi mama nitu sikoyo aye kolonga mosala ndenge nini bolanda epuis na mentionné bien ke papa oyo aza moto asaka nini asambelaka aza mpe na baresponsabilité na kati église epai ye asambelaka aza responsable ana baresponsabilité na kati ya lingomba
Comme trésor à la mouki, pour que Moussala, allô? Ah, au commis déjà? Non, ok, d'accord. Non, benga, so comme na chantier benganga. Et trésor comme na chantier boy. Ah, benga, ah, boss, na déjà, ah. Wana côté ni, wana zapi. Ozala sendeni. Eh, longa, mbila zo koya wana. Mbila zo koya, en tout cas, longa bima, mbila osa nini, mbila zo ya, bima. Suko na sendeni, te, zonga pale, mbila okoya wana. Lobi na ngotongo etani. Er mona mbala kende. Allo, oso komi ozapi. Ona olne. Te, mbila zoya. Lobi kutu koyate. Soko yeso bakangi etali ngate. Lobi koyate. Ah. Alobi na mbula mobimba na seli na tata oyo. Sur le 800 toyokanaka par mois pour nane loko nzoto te na mkandate. Moi, il bosse 400, il y a 400, il y a 300, ou il a dit 200, ou il a dit 100, après, il y a et loko mon côté. Il y a un peu de on a fait un transport, qu'on fraude télé qui n'a parce que, n'est pas beaucoup fraude aux âmes candidates, bah, il y a un pamba, ou il y a un pamba, un lobby qui est maman Eliane Nitu. Nazaki kaka na eliki apona maloba ne na munoko eza maloba lo sambo na sambelaka omone pe na diplomate na ye wana lolendo nyoso na ki église so ba pe bana ba chantier ah tokomi erne ah mayangani na ki mayangani lelo na ki mayangani aza pe responsable tant que na église kuna azo kota pe na diplomate na ye malette na ye ba vandi se pe na liboso ba diacre avandi pe na liboso ahotala mokonzi na ninga azoteya avandi pe na liboso nzoka escroc. Moi, mobalo ya lobi mama. Et comme quand on a dit, mbila zoko ya kuna ke bambila. Et comme quand mbila kokoya. Lelo koyate, lobi koyate. Lobi ko mbila kokoya wana. Koyate, mbila. Ndela zawa, nana ba problème. Faut na futa irsaf, nana problème à irsaf. Bandeko. Mona mobali trésor bi. Yana habité na moni oyo. Et comme les kamususu. Oyo comme les kamususu. Parce que mon toit peut se mbongote a komi ko kende musala te so mo mbala ngaki musako kende te mbila kokoya wana e komi ka mbila kokoya na problème ya irsaf ke ba mbila koya bo mbila za mutakala ta mbila mutakala kokoya wana yoza elu kwa nzoto te ba koya ko zo yo makamna ngako ya ko beba société na ngayo kangama a kotisi sikoyo mutawa sele musala kotisi ko banga ya likambo ya mbila a kotisi ko banga na kati ya motema po akende lisusu musala te sikoneza la kaka place pour ma mutu azanga kate libabe ezanga ate donc akati trésor musala ke koya lisusu musala te vieux boss na su musala te bongo nanga mbongo ni na opesa yo na biso na ba zala tu de le capture otala ba utuka tanga 5000 € na compte bakati na 5000 irsafa zimbongo mbongo ninga na opesa yo ngamo ba futa ngate ba 3 mois ba futi ngaite ba 6 mois ba na poto mundele afuta yote yo sanoka sous-traitance mundele afuta yote bandeko tala lokuta motema mabe una baka motema bololo motema ngai tala lokuta donc moi mon bali a sali une année ya galère oka abi mama na galère au sakanate na moi mon bali na vanda pas grande sœur na soni tala kaka so donc ndeba afuta ngate ya na ngazaka kete ole mobali na ngamona ko vanda kende kaka lokwa mutu ngwa sambelaka chena nu lo sambo liboso lokwa sambelaka osama beta osana pe nzoka lokuta escroc nzoka tango trésor a longwe mutu oyo kaka pisna ki trésor a pisna yesu mutu mususu akende musala nzoka pire yeli bakoperaka ndenge wana akende musala trésor ayebite ke nani ba remplacer na musala donc trésor allons les trésors sans que futa yembongo na a remplacer mutu ka mutu atina ki trésor wana yemto atina mutu mususu kuna tango ke sa musala ba garçon ndenge zala kaka tango komi na musala wana est-ce que azo sala garçon akende ki sika wana tango komi ayebisa bi ah na chantier mususu soko olukela nga so wana mutu te lukela nga mutu so zana mutu na zana chantier mususu ala ah OK d'accord garçon pe apesi kombote o nini abenga trésor nana cop moboya boss na biso aluka mutu donc yaka tokutana na yo na chantier apesi adresse yaka tokutana boss aluka mutu trésor aki
Comment ka trésor comme na moninga ne ba vandi bazozela bossa ya. Voiture ka hongo itele. Bata la boss wana Jean-Marie. Ah, yo sa nini ah. Est-ce que moi nabi? Oui, ne ko sala ah. Abi mais oui boss aluka muto abi eh. Boss na yo otuna ye. A devoir nga combien? Petit sala nga habite vie. Vie na respecter au mingi mais za motoki na ngai vie so mo sala za facile vie yo mo sala ka ngoti o sala ngote poani pour mo sala za facilité petit o sala na nga obi ke nono za na kanda te no abi papa na za na kanda te oui na ko kipe ko kende ko funda yo pe ke yo pour faire travailler nga sa mukanda vie na limbi chantage wala abani ko bisa moninga ala ba mbona ngebele ndenge bomoni aw ala mbona ngebele ali ko futa nga mbona ngatabe o bande ndo ko sala awati patron oye. Sko trésor à lobby, au moni maman nga naza genre ya bano yo naza na respect makasi na manka kabatu respecter na manka mikolo respecter mais moninga na nga wana Yannick abi avie boniko boni bino ba vie bosi la ngala boy ba vie o bosi bo lekela tang boya pe poto kale lo mamelonga pe bosa na poto ngo pe zate bokomika ko nyokola batu bomi ko exploiter batu ko nyokola bana baninga batu so ba yisika na poto ko nyokola bango weze escroquerie vie escroquerie ne ozana vie na obwaka on TikTok. Oyebi kuna TikTok amboka bana na obwaka na TikTok vie. Yo ka vie wana yo za mkandata bima mfuata na mkandate ah poko to ezaye nga Yannick so salinga na vie ah te vie nga na ko manke yo nga na ko simo na nzoto vie na ko simbo vie na ko paso la taba ba pina mutuka na yo oba reflenga soki ba ko reflenga ah master donc bongo na yo abi oui abi mama tala kinga na mutu kimia na makavi na respecter mais Yannick so Liviana via komi ona obenga baleki nanga ba beta ozana benga na ba petit nanga ba ana ba ko beta bibenga bango ba ya bana ya escroc vie oza escroc bazana ya escroc bango baleki no ba biko za escroc l'église na bino ba biko za escroc abi ko soin na mo ba soin na Yannick abi trésor abi ngai de nature na muto koloba mingi te sœur maman Eliane abi ko soin na ba soin na kina Yannick abi benga baleki do Yannick ko sombili ka monike musala ye mutasala ki nzoko ye mutasaki musala te siko ngalo ba makambo oyo mibale bino batu bozaka na komo na sambelaka net nzemo bayemba oyo pepe kale ngala sambelaka na ngai ngala sambelaka na nga o sambelaka mwana nzambe bakoyeba na bizaleli eyemba na ngata fali ata okati mokila ata obuki maseke bakoyeba yose na bizaleli zabolo ata okati mokila ata longoli maseke bakoyeboka na bizaleli na sambelaka mona nzambe bizaleli faut monana il faut refléter bonzambe kati na bomona oza plus ozokoma ko o dégager bonzambe mutamona oza mona nzambe on a parfait de bonne odeur. Oui, est-ce que tu vas se péler? Aïe, n'engaye boto ko seka, n'engaye boto ko sepela. Et ça te combien sika bobi? N'engaye. Nyama mabe, mbuma lidesu. Oh, mbuma lidesu. Mabe makasi. Ba tonton, ba papa, bino bosi bolembi. Bolembi déjà banzoto. Boseli ba société na bino, eza mabete. Mais tant ozo mwana ya moto, kozo mwana ya moto te o exploiter ye. Siko lo samo bo sambelaka nini? Eloko ni bo sambelaka. Ozo futa batuto cha dim na église, ozo futa batuto ocha offrande na église. Nzamba ko sepela na yo. Tango muto nyoko mi bible bi muto ko lela mutoki na ye. Tango muto nyoko mi na mutoki na ye tangi. Ala muka tongo. Aya musala, asisa musala, papa. Ata yo moko. Siko chance, soki Yannick abenga moninga na ete trésor teke yaka ba luka muto awa. Yannick peut banga ki ba exploiter ye kaka ne ba exploiter kana ni trésor botika bisalelu eza mabe nzamba o sepena binote ya ba comportement mabe ya bisalelu mabe nzamba o sepena bisalelu ya boita chance Yannick soka benga trésor te ye penga ko takaka na même bateau anga fait travailler titi ale abenga na ye ba ye ko yoka ke oui vie wana za modèle na ye ya motindo na ye azala kabongo soka fait travailler yo ale abenganyo wana mka et puis il y a linga kaka ba sans papier alinga bato bana mikanda te pour exploiter ka bango alinga bato bana mikanda te pour exploiter ka bato bana mikanda te oh motema nini
o motema bololo motema zabolo motema mabe botika komwa nzambe na bizali ya bose n'est pas bien ya malamu te so muta osa musala iselo musala so boyokana kine dio fute dio mona ye bokabwa na esengo yo tikali na esengo yepa kena na esengo azu dio wana bi o mutoki na ngai so paulo nga ene wana dio wakende kocha dim kaka ye yo kende kocha ba dim na église ndenge nini o kende kocha ba dim na église aussi le temps qu'on fout à batute batu bose lo muselo zofuta ba mbongo wana ezokene na ngaka o yema na papa Patrice ozolona na basuki na banzube suki na banini ozolona na mabela malamu te ozolona mabe nzamba ose pa na yote munyoso asaka bangama mabe munza balinga ka bongo te konyokola motema ya moninga eza mabe surtout na likambo musala na likambo ya musala muto osala musala aye ko sengo te ke kabela nga pesanga non muto ye musala aye te ke o kabela nga ya pesanga ya non aye musala anyokoli mokongo na ye anyokoli maboko na ye aye bike na suka na kozwa lifuti na ngai bizalelo eza mabe il faut ko tika bizalelo ya mabe boy liwa ya pongi eyibaka mutu mukongo so kolala bola mukite okena sa pongi okikana makamwana nyoso tu boye bike na tango akala bazaki so bakunda mutu bazotuna nani aza nyonga mutu ba problème eza mabe to lala ka to ba te soki to kola mukana tongo atola mukina tongo ebite so ko aussi sa journée il faut ko éliminer makamwa mabe echola makamwa mabe il faut ko éliminer ngo linga peso ba beta lisono na bien ba beta kana komona ka mabe encore ba jeune garçon ba yeba ko na TikTok boye bibiso ba oyo to ba to réseau nana ngamu ta réseau ata ba chenga na miniature ni is ata tu esala ngate pona nini po ilongi na ngeza na ngo déjà na réseaux sociaux to chenga na miniature nana ngakuna te mais ce que yo so za muta réseaux sociaux ce qui ba tu na miniature na osala emo oliate okoliate ne bomona kabiso boto za ba nerf solide ce n'est pas donné à tout le monde ufandika yo na miniature taba ocho na miniature baba ndiko finga yo papa ukolia fufute fozo kwa babiso boye ochenga na miniature ofinga nga na bimina kana restaurant ochenga na miniature ofinga nga na fungole champagne na meli na yebi ko maîtriser mais ce ko yo oyo ce qui va salir au bongo okukate biso kutata ba chenga na miniature ba ofinga eza problème te boyebi ke ba internet balingane place mafinga ezali so ba chenga mutuna miniature ba ofinga ye esala bien pour ceux qui bazo finga yo bato ba yeba kyote bazo yeba yo kombo zo sa nini ezo tambola biso ba internet et tambola ambient ou mal on s'en fout pourtant déjà to décider que toza na monde tout peut arriver mais ce ko bino ba yeba na monde te olalo lamuki ba cho na internet ça la passe bana no ba moni ne ba ofinga yo papa escroc ba boucler ba moni ba ofinga mama escroc ba et ça fait mal hein? Ça fait mal ba bi bazo na TikTok monde la seule émission oh ye mo trésor bi mama tango c'est émission hein na routine de la ye atala tango routine de l'émission oh tala papa benga ye zombo mona ye papa futa ye atoko futa nyoso te futa ta ndambu po eza motoki na ye futa ta ndambu ndetongo bando sambela pe nzambe abando kalosa bandeko kokanisa te ke soko ozosala wa déjà na moi société ozoza mbongo ndo gagner vie te rien n'est acquis sur cette terre rien n'est acquis rien alors rien luka kimia na mutu nyonso les dimanches les mkwa yengati so ke église papa diacre so vande na église ozeli kolo matil kwa mususu tama ndefa pembe esangana na ya mwindo ko ba senga yo na photo tama ndefa na église ko bazo tosa yo ba opeso respect so ko yeba ko papa diacre nzoka escroc papa diacre ya escroc. Les dimanches, trésor alobaki routine de l'émission Mosanini otala na sengi na yo tango otala émission oyo nga alobaka ke awa émission na za pona obebisa te mais pona kobungisa il suffit qu'on a la compréhension ya malamu soko zaka la bonne compréhension au monde te maman Eliane
asaka pona obebisa te me pona kosala nini kobongisa benga trésor pesa ye mbongo na ye trésor karte babi eza c'est dans tes habitudes omesana bongo baoyo nyonso exploitant wana papa banda kobenga moko ozo devoir oyo 1000 pesa ye nano 200 ozo devoir oyo 4000 pesa ye nano 300 ozo devoir oyo 3000 pesa ye nano 150 oza kodevoir ainsi de suite moi oyo pesa oyo ndambu tio komona banyo olela ndenge nini ti papa ozo fait travailler bana bato ozi mbongo osali makambo no ba voyage Kinshasa yo no kenda Kinshasa yo wana boye ba voiture kitoko mais ozola tango kenda komitana kitalatala na ba problème wana nyonso esala ko ndenge nini papa Jean-Marie tango mitana na kitalatala papa Jean-Marie réputation est important surtout makambo ya boye ok ça n'a pas vieux Jean-Marie afuta bato te vieux wana amelanga l'arte encore ba jeune garçon ba fille amelanga l'art vieux wana futa ba tout amelanga vieux na sala une na futa ka 2 mois na kutafunga ka ba mois dimi ninga ba gaso bana ba langage na mo futa ba momo ka dimi ka vieux wana te kitoko te au mona pe vieux pe ngo zana ba bokilo oya yo et pas ibana no abasi babaleli mibali na bobo ka lisolo bokilo na bango afuta ba tout exploiter bato so bato basali mosala kofuta bato omotela miso ba bokilo na okomi léger bokilo ataka faut vieillir vieux wana bokilo na vieux moko mabe vieux na musala na ye afuta bato banyonga na bango te afait travailler aka bato ndengo wana vieux na mabe kitoko te et surtout na miso bokilo so komi léger na miso bokilo so komi léger kitoko te respect est très important. Il faut pour pas respecter yo, il faut se respecter pour pas respecter yo. Les toi dimanche le 29 septembre 2024 papa Jean-Marie c'est monsieur Komelio résoudre situation ya trésor pour aller là tout ce qui wana. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba lubeshene bana betu bon c'est pas comme bisous, bye bye.